Merci beaucoup, Bandero Nyonso. Il y a CongoFrance.com, CongoFrance.com, Balobi et Botami, la rate Afrique du Sud. Congo France Production, Congo France Production. Et il y a pour la Congolais, Nyonso, au Bazarana Kati, il y a Afrique du Sud. Aux Arana Dirban, aux Arana Djobour, aux Arana Cape Town. Congo France Production et pour la mariage Nabino. Congo France Production et pour la anniversaire, baptême, fête Nyonso, matanga. Et pour la mariage, anniversaire, toutes les manifestations au Yozango. Congo France et on a pour couvrir l'événement Nyonso tout au Bino Congolais et au Congolais Nyonso. Avant la Ranakati, il y a Afrique du Sud, Congo France Production et avec le DG Yannick Wenge, moi na pour la tambola Ranakibo Nzambe, on a pour couvrir l'équipe de Congo France Production et pour couvrir au matin besoin de mariage, besoin d'anniversaire, besoin de baptême, croisade de l'église Congo France Production et on a pour couvrir aux émission, on a pour ça émission et ça on a plateau pour Congo France Production et il y a pas matériel, il y a qui topé à ma casse en tout cas. Merci beaucoup et Laura Boinano et ça la matin n'a pas de Djobour pour le plateau qui togo Congo France et n'a pas ma cambo et belé aux fête Nyonso manifestation Nyonso aux matanga aux mariage, aux anniversaire, aux besoin pas filmer, aux images, il y a qualité pour Kitoko, ma caméraman, il y a solo pas caméra, il y a Kitoko, ma casse, c'est ça, on a pour la ça, la plaisir, pour que c'est plaisir, bah Congolais, nous sommes basés à Liban et à Djibouti. En tout cas, le on a évité ceux qui n'ont pas la nez pour Congo France Production et il y a Kitoko et Wapabi. Dodan, il faut Kota, Dodan et Kota, la radio Afrique du Sud pour ma télévision, Congo France Production et il y a un impact pays idéologie. En tout cas, merci à trop le Lamoni, il faut na Panzana pour Congo France Production et qui toque ma casse. Na Panzani! Ba Congolais, ils ont la biloba loba. Oh, aïe, mais you payez pas qu'on a un feng. Après, Mokili Koti Matata dit Eric Mandala, le docteur des ignorants, et Maria Piron. Maria Piron, Mamana Erika, Alvina et Naziria Mandala. Caroline Piron, Dadou Ngalula, Nick Brenda 22, Amir Ngalula Piron. Cédric Banza Ilunga, l'icône de Djobour. Sirène ya police ekumbaka na prison ya corbillard ekokumbanga na lilita epanye nga zu esalaka nga neti droge yeye balèvre na yo elakaki matama na nga en aucun jour balarme ekovisite yango présence na yo beton armé ya vi na ngai esengo elekaka sisusi emekoleka te Marianne, soki otiki ngai chagrin malheur yokobanza moto alali nzoka we na ye Maria Mandala, soki otiki ngai chagrin malheur yokobanza moto alali nzoka we na ye Le monde est trop matata. Or moto sala le monde ezayo nzambe tata. Kita okata po mokili trop matata kata. Adamu pe na Eva e présence a nyoka na elanga très matata. Or moto sala le serpent ezayo nzambe tata. Kita okata po mokili trop matata kata. Motema de mer bolingo ezwi matata susi na kati ekomi kulu na katakata moto asala motema eza yo nzambe tata kita okata po bolingo tro matata kata Maria Mandala yoka bébé na yo Eric Mandala avant toi je n'avais jamais connu Sapiron l'amour le vrai romantique l'inégalable Marianne, soki otiki ngai chagrin malheur
banza moto alali nzoka we na ye Maria soki otiki nga chagrin malheur yoko banza moto alali nzoka we na ye mama bano Maria mwasi apema boya botama na nani uta wapi Maria uta wapi ozoba molelisa ye yakoma rouge ponela ye bebe eza ye bakane eza ye bakadongo Mariane soki otiki nga ye chagrin malheur yo ekobanza moto alali nzoka Maria soki otiki nga Erike chagrin malheur ekobanza moto alali nzoka we na ye Maria Mandala Mama Erika Alvina Nandazeria Maria Séraphin Mandala, Papa Bota Eric Mandala. Le monde est trop matata. Remonte à ça le monde est Zion Zambé tata. Kita okata pour mon kili trop matata kata. Obstiné et SARL. Adamu Comment déjà tout le monde a fait Singapour. Comment il dit tu as même besoin il dit pourquoi ni que les parler ça c'est pas il dit quand attaque mon toi mandé force comme quand il y a moitié OK la cache ça mais tu n'as pas tout certaine na comme ça ta carte mon mais on a ça que babon ça on a besoin similaire merci beaucoup mais tu as pas peut-être toi non 12 000 rentes. 12 000. 12 000 rentes. Donc, quel est le robot de M. Moukouka? Dis-moi. Quand ça 12 000, qu'est-ce que tu as? C'est ça. C'est au début, ma belle. On a corrigé l'émission. Tout le monde a gagné. Ok. On dit c'est la vidéo. La vidéo, qu'est-ce que tu as? La vidéo, moi, qu'est-ce que tu as? Moi, qu'est-ce que tu as? Moi, na bi mo aketi na go so mutuka dioba mituka ni bale ya dioba OK mais vous présentez ba ndego vandi c'est na fani na mutu ale ki ba peto ba saka ba film mwana o ya ba Nigeria ale ki bango ba peto akutu ba bombote ndite ezaka ba biloko ndengwa OK a propre forme donc boss atremusi mutuka ezali banga OK yo moko yebe mutuka na mona mutuka uti yo Willy Mandala non Alex, c'est ça. Ah, tu montes cher. C'est ça. Oh, il faut aller dans Mandef. Le Mandef, quoi? Mandef, il faut aller dans Mandef. C'est ça, on conseille mon tour. Théo Kabadji. Le boss, c'est un anniversaire. Yeah. Théo fait un anniversaire ensemble avec grand dame. Va dans les bons tours, tu vas pour lui. Bopanga te trésor hasard. Naza. Naza, na potelema, na yebi tout monga na zone. Yeah. Donc aussi ça na bi. Kala mingi te na ko komisa na jo. Te. Dis-moi kaka na pesika bino dis-moi. Dis-moi kaka. Dis-moi kaka. Dis-moi ebele. Dis-moi ebele.
mamu mwa mutombo wetu njimu mwana uji wenga yela plus bikola malons no mega bi mpe bilenga na mena tungu shoko kuchi mwa beti chikalma de mena nchingani kwa bantu se basomba mwa beo bantu se tilanga de mwa beo tungu shoko ku sulu dumba heba dumba bishi mumone bishi takana tonto mwa beo mena okay dan tumbalwa abaserwa mwane tumutombo papi ile jibo jenda gitugu ja lelo ule jibo muchiri muchaka 24 ngondo mwanda muteketa mle sen nango bana babo batwilanga na mwaveo bwa ku jeri sanga ja bunyi bwa jide jibo jenda ja lelo gitugu ja lelo tudini sanga ja bunyi ya kusaka jida nzanju wa mtu. Okay mamu wambi bwanyi tukuja anniversaire wa mutombo papi tuwa manya bwanyi nganyi kuji nywewe uji nganyi kuji yoyi gaba manya tukuja njajileti bwaji jilelu bigila bwanyi anniversaire mu français yutu mvuisha muju mumfwa wambi bwanyi mumfwa jisanga chabushoka yutu mvuisha mutombo papi nganyi nywewe kabiyuji nganyi kuji yoyi gaba manya watomoni bafana ngana bikola mwenye. Okay mutombo papi mwana wanyimema mwana wangalula lisi papa wenda ngashama defo nango tudindisanga jabunyi wajitukwedi tutusakitila nzambi wa mujulu muji mutufikishe jitukwedi mutulama tumwalishila butumbi ni changa bimwamba no yeye katwena ni mkuwa butuli mwakusakitila to tutusakitila anu balinga Yesu. Okay, kako na balu to di bakuheta bimpa nti bakulonda katumana kulusaka luye bakuji mwana mutegeta musomba kuteba maya bwanyi mwana nganyi to chema tubakumwele henda ngongo mwange yaji. Okay, mwana abuto wa mutombo papi lujumu akumwele henda ngongo ki mwana abuta ujindisanga jabunyi wa hakumwana jide jibo ja papa wenda jituku ja lelo. Hello. Hello. How are you? What is your name? I'm fine and my name is Humulema. You are who? Humulema. Vraiment na sepena na esengo pe ya koyanola yo na ndengo moni biso to ye awa eza anniversaire ya grand frère na biso na mutu mona biso pe makolo minene mutu atia biso nakoloba nini mutu atia biso pe poids ebele na mboka oyo ndengo total tolobeke te wana eza grand prêtre na biso poisson tolalisa eza te fale tozala wana. Ok, ndeko shungu wembajo olobi eza anniversaire ya grand frère na yo siko grand frère na yo kombo na yo nani aza nani explique pe bato baotala biso balanda pe bamona bayoka. Grand frère na nga kombo na eza Papson Mutombo papi ya nde nalobi ke ebale munene eninganaka pamba te nayebite so ozo comprendre nanga eloko na naloba ya okomona mai moko ezoleka nango silencieusement ezolingana malili eza makelele te mais par exemple na ndenge okoti biso ya boye ozomona te bato nyonso baza kimia te bezolekisa ebale ya minene ekutani na esika moko nayoki yo papa wemba shungu kokanga neti bapuku eza te po toyebike te awa nde mpenza bokonzi ngwende evanda nde awa. Ok sikoyo makambo osaleka nde nini awa te namoni vraiment vie eza claire vie eza posé to ba awa kutu vraiment nazomona bakamp prete na nga nyonso bafandi vraiment epesa elengi makasi vraiment
opesa ndenge koleka trop. Ok, merci beaucoup. Wemba Shungu Wembadio. Bonjour Ndeko. Boni Ndeko. Namoni oza esengo ebele, ozolakisa esengo, namoni bavi na biso, baya na biso, bavandi awa. Nakanisi makambo eza bien. Oko expliquer biso eloko nini ezoleka awa, namoni bamasanga, banini. Makambo eza bien, eza anniversaire ya grand frère na nga. Nateke nga moko prêtre na fandi awa. Kitisa boy. Kitisa. Ozomona, 12,000 rand. Okitisa bonga na kotaka ba maison ya ba yodi ou bien ba Versace te. Kotaka biloko moko ya propre forme. Ota chemise mbongo eza. Nga moko komona nga trésor mweji. Prêtre na ndenga kosakana te. Nayoki yo, na bando tuna o expliquer biso concernant pour tout monde bato baza awa ebele. Concernant bato oyo ba yeli awa eza eza ya komona ye papi riche mubanji kutuko toujours matron papi kutuko njinga ule pinyo nganyanga wopre ba nganyanga nganyanga wana nde muntu aleki bato batumaka bafilme oyo ya banigeria wana bapeti wana kutu na ye bakomona bango te atelemisi odi banda aza wana prêtre Zobeden azwa kombo ya papa na ye prêtre na ndenge akosala te na kongo soko tokoloba biloko wana te o brino o muntu aleki fali na mandefu fali kutu aza na te po batelema na ye te aleki kutu fali na mandefu awa nde bos aza a boss life te me aleki ba boss life prêtre na ndenge moko ya kosala te tona mbongo me tolobaka te bolingo toloba oke nasala nini awo te mbongo eza vraiment mbongo eza na baminute oyo kasi eza na ndenge ya kosakana te. Ok, ndeko na biso trésor tomoni mpe bamama bavandi koto mais okosani bango présente bango te so wana mwasi ave nanga wana mwasi ave nanga mais mwasi nanga ayaki te mwasi na yo ayaki te ndeko ya te comprendre azalaki mwa busy. Bonjour maman. Oh maman boy, bonjour maman. How are you? I'm good, thank you. Yeah. Naza Awa pour l'occasion de l'anniversaire de notre grand frère. Et on monite aux Ebele à Watoto célébrer car juste pour honorer son anniversaire et tout. Vu que c'est un grand frère, c'est un grand frère bon en fait. Ok, ya na biso toyoki yo obi anniversaire ya grand frère na yo. Comment na ina? Comment on est Papi Mutombo? Yeah, comment on est Papi Mutombo? Je qu'on honoré tout juste pour anniversaire. Ok, ya Yvonne toyoki yo kasi songoni ozana ngo komona oui baza ko banga baza la biso na ba na ba ni ozolo ba nini songoni ozana ngo ko exprimer songona et papa Nazanga c'est un peu un jour et tout parce que Dieu l'a fait grâce, tu vois. Belé Bakoufa qui m'a a toujours en vie et tout. Donc on a juste pour célébrer Naye et le moment et tout. Donc on a partagé moi et remet la haut et tout. Il y a juste pour célébrer, honorer notre grand frère. Ok, merci beaucoup ya Yvonne. Naebi ke bisonyo soawa tozana esengo ya grand frère na biso Papi Mutombo eza mokolo botama na ye eza anniversaire na ye donc moi tozo profiter occasion pour to loba joyeux anniversaire
Nayo Papi Mutombo, to Kati Losako, grand prêtre, grand prêtre, to Kati Losako, pour le joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Ya Yvon. Ok, merci beaucoup, joyeux anniversaire à Ya Papi. Yeah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Toza Nandeko Awa, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Ndeko. Mboniani na Batbota. Ngai Montana, Léo Sommet. Léo Sommet Montana, bonne santé. Ah, calme, Toza Kana Nangoli Anzambe. Tout le monde est Awa, tout le monde est Batebele, Komela, Kolia, n'habité Ezani, Lonezo Salama. Ah, boy, mon collègue, Toza Esengwebele, Toza Esengwebele, Toye Awa, pour célébrer anniversaire. Il y a un abisso Papi Mutombo, Sean, grand prêtre, juif noir. Il y a raison pour laquelle Toza Awa. Parce qu'au moins entourage, parce que Toza est belé, Toza Kosepela, Toza Komela, Toza Kolia. À l'occasion, il y a juif noir. Pour l'occasion, millionnaire, juif noir. Millionnaire juif noir. Sakanate, nandenga prêtre nandenga kosakanate. Amanalar, nengo ba prêtre bodaso. Analar nandenga kosakanate. Tout le monde a été, tout le monde a été na liba bata mbongo cha. Aza, na bisikia batu mbongo. So qui a bisikia batu mbongo. Beaucoup ta Papi Mutombo Sean juif noir aza kuna. Bata mbongo bisiko lo ba ya mona na kati. Wana makelele ti. Apota ka biloko wana te. Mais yana mbongo ko te biloko wana ndenga mpona. Biloko bata mbongo te ne ba cha ma. Te ya chaka makelele te ya na mbongo akocha makelele te ya na mbongo puis oza iloko na kati te esalaka trop ba makelele ya siko soki fi eza rempli na quelque chose dedans ekosala makelele te yango nde stratégie biso toye nango po biso tozala nsima ya juif noir ya okotya pe mbala moko na question mbala moko aboya wa topusana mesdames, demoiselles et messieurs. Tout le monde a toujours, il n'y a pas de commentaire à faire, mais bon, on aura un bilan de change jamais pas à combo. Bonsoir. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. On a bilan de changer, puis bilan de ce qu'il y a combo PH. C'est ça que ça mon colonanga c'est ça anniversaire nanga. Maintenant je suis habillé en Louis Vuitton. Je suis un peu Armani. C'est ça. Bonsoir Zango. Pour les insertions, je veux dire que ça n'a pas fait de sida. C'est ça que Yomoko. C'est mon tozen Zango. Quand un chat tout est à l'oba, vous êtes des fois à domicile. Des fois à domicile, c'est ça. Je voulais le salon Néni, à part comme on a eu au Latibilo à cher. En tout cas, sur le Pessinga Rabilo, on a sur Latin, la bombe na finangai. Non, il n'y a pas de commentaire. Le mot de la Pessinga la bombe na finangai. Journée les années yo so mona onde nini comme on a bande ko ba hôtel yo ba ko célébrer botamana na yo pe en lix au tokoloba ba ba sentir ba vivre vivement ça va le sentiment de nanza eso makasi nanza eso na ba kite ko sala bonne ba ya msuzaka moi la réception mo ka en famille mais quand même pour eza bangu ndenge tozosala neti eza farewell na mama na biso ndenge azozonga ndenge na organiser ki mwa eloko moko exceptionnel kaka mpona famille na bato oyo baza close na famille mais anniversaire nanga na profite yango vraiment anniversaire nanga na profite yango vraiment bien fin ya mois onde tokofete anniversaire na oyo ya somo oyo ezaka farewell ya mama na biso ndenge azozonga mboka apart ça kuna son ezali mwa mobulu tomoni mwana oyo ezaka na mwana ezaka mwana nga moko ya mwasi jusqu'alors mais bote bele te po toyebi bata mbongo abota ebele te fo kozwa mbongo te veut ke nzambe apesi nga nanu oyo veut ke akobenia nga prochainement. Hello. How are you? How are you feeling today? Yep. Thank you very much. Habité mon monsieur sur la bande de tout bota la biso toza tout mbote nous comme ça nzambe pas de choses beaucoup de choses à dire
Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez vraiment tout ça, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça, on a piakaté, on a fait ça, yeboye. Fait ça, on a mongo, fait ça, on a piakaté. Donc, toi, quand tu fais ça, on lia, on met là, on a évité quoi. Tout le banini, quoi. Nous, comment le bateau, le baiser, le barrage. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme vous savez, champagne, whisky, vin, la fête, on a évité moi le. On peut mettre ça, les loups. Pour mon grand frère, anniversaire naïf. Tozoya, Tozawa, Toza Ebele, famille Mobimba. Si Baninga Bazawa, Toza Ebele Makasi. Tozo Fandawa calme. Faites aussi la malam. Merci beaucoup, tous les gars, tous avez ndeko foloba ya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Batma Loba, tous opma Batou, Baloba, un jour, il y a anniversaire, il y a Papa Papi Mutombo, le lot vraiment, un jour, il y a photo Loba. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, oui, je suis très bien, c'est ma vous. Quelle est votre réaction par rapport à 7 jours où on va célébrer l'anniversaire à Papi Mutombo, mais la réaction? Oui, normalement, on bénit Dieu pour ce qu'il a fait. Bon, Monique Batoise Belé, Bazo Sepela, Toyo, qu'on célébrer l'anniversaire, il y a bien à Bissodon. Pour Aza, grand frère, c'est mon grand frère, et on est en train de célébrer, donc it is wonderful. So we are taking cards for everything. Donc, what is happening here, it is great things for us. So we just thank him for everything. And people are dancing, eating. There are many things who are happening here. Papa, don't go there. You just Papa, look for food. Yeah, we just thank God for this quest. It is a quest because it's not given to anybody. Yeah. Donc pour moi, je peux dire que c'est la grâce de Dieu parce que ce n'est pas tout le monde. Yeah, the other people they pass away. When you and I we are talking here, we are enjoying life. So we need to thank God and we are say thank you for everything. So that's I mean I'm done. Thank you very much. Jean-Sébastien Massiana,
long to antene to antene. Não tu toma long banho. Tu deu um vídeo azar. Vem do aí. Dona gâteau a fait tuer dans un combo Versace. Baba me tukose même yenye danger. Should I catch for everyone? De même déjà tu as fait zo que moi père mon frère de moi papa et maman. Quel ça toi déjà? Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Toujours dans le cadre de l'anniversaire, il y a le boss Papi Mutombo, toujours tout le monde va Karbazawa. Batomi tout Karbazawa, Sosa Makolo, Tepo, Karata Mbongo, Bazawa, tous déjà présents qui étaient déjà Solalaye, Babi. Batomi tout Karbazawa, on a fait Sosa Mbongo, au Chamakola, faut moi moyen Zala, faut Zala Wagoto, et alors Karata riche. La fouille d'ici, comprenez-moi, il y a des gens qui ont côté à Mongo. Tous en présent, bonsoir présent. Non, on a fait famille na biso donc ya makila anniversaire la bote makila bakito zala non, eza journée d'abord photo to sepena o azo sepela o ba sepela kite basa le fo bazo makoki po ba sepela ni to sepela ndeko na biso taka to ti Pretoria to za awa ta la place a kitoko boy to yeko fete na ndeko na donc c'est tout hein. Vous avez Pretoria bonne Pretoria. Non, ça va mais muto a cash yem to sepela donc juba ko za ba cash ba sepela pe ça la bien. Mais c'est quoi to ba ça azana fête mais azana mbongo mais ba tapage à buzoba mais makelele belé mais ba biloko ndete ba marque ya boza la raté ya kusangisa famille moi fête rien mais quand ba tapage mon pe buzoba pe bo landeli pe bo mo ba mbongo pe système na raté ba complexé so ba complexé ba ko na vie bien te yango moni foso azui na kimokolo a sala biloko ana yango moni simba ba ngote malgré ba forcer simba te bakoli bien te ba forcer na kokola bien na bomwana ba forcer na kokola bakola na bien o akola bien donc to yebani depuis tongo ya famille ya kala donc tinaza donc ezama ma famille donc ya palais. Merci beaucoup papi, bon anniversaire donc naza awa na yepena cheye ozomona boy makamnyo soit bien boy ozomona donc il a que ça pena que muto azo vivre bien donc tout le monde la complexe to vivre bien pour ça la bien ba cash ezali to yeko fêter et pas muto azana ba cash toye pa mutambongo balobi toye et pas ya mutambongo eza fête ya mutambongo abande ona ngabyo botala biso partout toye pa na mutambongo ye pe azana eloko ekamsanga ela telina ye azola takabilo solo président Robima déjà boye biso peut profiter et ya biso mbala mona bande otu ba otala biso na minute ba te bele ba otala biso na monde entier moi liloba moko na ba congolais so ba ta so poussa na boye te na batutu bazo ba Hollande émission veut dire que na pesa bango ka mbote surtout to ça me fait pour na Congo ya fachi tout beto